Papa
tokota na kati mokolo ezali tokomona na miso esengo okolela na yo mama esili lelo mapasi na yo yaya esili lelo babola na yo ndeko na yo ndeko libabe na yo ndeko salabo 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 salabo
Santo,
Namoni lokola bosepelite. Betela nzambe mulolo. Pe maboko makasi pona lokulu na ye. Nani mokonzi? Yesu. Nani nzambe? Yesu. Nani mobikisi? Yesu. Nani papa na yo? Yesu. Aïe. Où est ça dernier dimanche? Il y a fin de l'année. Yes. Ah, technicien. Nani mokonzi? C'est le dernier dimanche de cette année. Comme on avait déjà donné la communiqué qu'il y aura veillée de prière. On a changé déjà. Plusieurs personnes peut-être ils sont ignorants. Il n'y aura pas veillé. Quand ils viendront, la nuit, le pasteur Julien va s'occuper d'eux. Mais comme toi tu es venu, tu as mis tes pieds ici, il y aura un changement de temps. L'année ici qui commence, c'est l'année de changement et de transition. La transition va s'opérer maintenant. Un grand changement dans ton corps, dans ta vie, dans tes finances, dans tes activités, même dans ta santé. Il y aura un changement. Dieu s'est décidé de changer les choses. Mais pour changer, il y a un prix à payer. Moto akoki kobika pona kwanga teo kasi na maloba nyonso ya nzambe. Moto akoki kobika pona kwanga teo kasi na maloba nyonso ya nzambe. Bongo longwa nanga satana yo moto mabi tikanga na umela na Yesu. Bongo longwa nanga satana yo moto mabi na umela na Yesu. Tina nini ngai na mitungisa lobi na kolia nini bandeko. Tina nini ngai na mitungisa lobi na kolata nini bandeko. Bongo longwa nanga satana yo moto mabi tikanga na umela na Yesu. Bongo longwa nanga satana yo moto mabi tikanga na umela na Yesu. Soki na kutosa maloba na Nzambe
musala na kusala o soki na kutosa maloba na Nzambe mumbungu na koteka o soki na kutosa maloba na Nzambe mubembo na kusala o soki na kutosa maloba na Nzambe libala na kubala o soki na kutosa maloba na Nzambe nyonso na kusala e moto akoki kobika pona kwanga te kasi na maloba nyonso ya Nzambe moto akoki kobika pona kwanga te kasi na maloba nyonso ya Nzambe bungulungwa nanga satana yo moto mabi tikanga na umela na Yesu bungulungwa nanga satana yo moto mabi tikanga na umela na Yesu soki na kutosa maloba na Nzambe lusambo na kusala o soki na kutosa maloba na Nzambe mumbongo na koteka o soki na kutosa maloba na Nzambe bana na kubota o moto akoki kobika pona kwanga te kasi na maloba nyonso ya Nzambe moto akoki kobika pona kwanga te kasi na maloba nyonso ya Nzambe bongolongwa nanga satana yo moto mabi tikanga na umela na Yesu bongolongwa nanga satana yo moto mabi tikanga na umela beta lisusu maboko makasi pe mulolo nani mokonzi Yesu souhaite à ton voisin bonne fête. Ah, yebisa mozani na yo ntekela. Souhaite à ta voisine bonne fête. Yebisa ndeko na mwasi ntekela mu. Ah, Nzambe apambola bino. Amen. Je répète encore que Dieu vous bénisse. Vous êtes une race bénie. Une race choisie par Dieu. Une race miraculeuse. Jusqu'à présent tu existes. C'est un miracle. Un miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yes. Nani mobiki si. Yes. Nalobi Nzambe apambola yo. Amen. Balobeli ngamen na bien te. Na yo ki yango bien te. Est-ce que tu as gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hey. Nalingi kojala zungu ya lokumu pona kulu yawe zambe nanga nalingi kojala zungu ya lokumu tala musique nanga nalinga te musique eza likolo nzembo na se d'abord régler ba instrument na bino na drum nani ezala na se musique yokana bato ba yoka c'est ça la musique. Yes. Mais soki musique ndé donc ba instrument eza makasi nzembo na se non et comme embrouillement. OK, ça va. Merci papa. Bon, réglez bien. Matondi. Tala nzembo yo yemba yango et puis ozala une femme de valeur. Un homme de valeur. Pour Dieu et pour le monde. Bato musu bakoko bwaka yo lelo. Mais bako regretter. Loba amen. Amen papa. Il ne fallait pas to bwaka yo. Esengela kite. Bato musu bako minimiser lelo. Mais lobi lobo kuna bako ya lisusu bité to sala carrière. Il n'a pas fallu. Ozali une femme de valeur comme Dieu. Oza un homme de valeur comme Dieu. Gloire au Seigneur. Nalingi kozala zungu ya lokumu pona nkulu yawe zambe nanga nalingi kozala zungu ya lokumu pona nkulu yawe zambe nanga yo molimo na ngai landa mwinda mwa Yesu yezela solo pelobiko pomo ibaseku yo molimo na ngai landa mwinda mwa Yesu yezela solo pelobiko pomo ibaseku nani akobele mapeni na yo yawe na makasi na ye penda ngai solo na bolingo na yo yawe na jalakati na yo nani akobele mapeni na yo Yesu na makasi na ye
Benda ngai solo na bolingo na yo Yesu nazala kati na yo. Hey! Na motema na ngai Yawe tia pusa ya boyenge beni mingi natala makambo ya mokili pamba nasalela yo seku. Na motema na ngai Yesu tia pusa ya boyenge beni mingi natala makambo ya mokili pamba nasalela nakosalela nkosi na Yuda nakosalela linganga nanga nakobinela nkosi na Yuda nakobelela libanga nanga onkolo Yesu omopesi na nyonso onkolo Yesu olibanga natalo onkolo Yesu omopesi na mbongo. Hey! Na motema na ngai Yawe tia mposa ya boyenge beni mingi natala makambo ya mokili pamba nasalela yo seku. Na motema na ngai Yawe tia pusa ya boyenge beni mingi natala makambo ya mokili pamba nasalela yo seku. Na motema na ngai Yesu tia pusa ya boyenge beni mingi natala makambo ya mokili pamba nasalela yo seku. Nani mokonzi Yesu. Nani nzambe na yo Yesu. Nani mobikisi na yo Yesu. Ndeko nanga Ndeko nanga na probleme na yo olukaka nani mobikisi na yo Olukaka nani tia eli kana kombo na Yesu. Frère nanga papa nanga na probleme na yo olukaka nani mopamboli na yo tia eli kana kombo na Yesu. Yesu yejela Yesu yejela njela na bomoi biso banso tokumisa ye akotika biso atamokete atapasi eyeli biso. Yesu yejela njela na bomoi biso banso tokumisa ye akotika biso atamokete atapasi eyeli biso. Kolela ya bana na nzambi kolo ayebi yango kosenga ya bana na nzambi kolo ayebi yango souffrance ya bana na nzambi kolo ayebi yango akozongise yano na mokolo na suka zwana yo lokumu akozongise yano pe awa na nse zwana yo lokumu. Tango yo Imano alubake tango yo yakosalela nzambe tango yo ya liberite tango yo Yesu papa tango ekokiko po visite bana tango ekokiko po intervenir tango ekoki opambola. Alléluia. Oh bulo yo papa nanga lubake bulo yo yakosalela nzambe bulo yo ya liberite bulo yo Imano alubake bulo yo yakosalela nzambe bulo yo ya maboko pona lokumu na Yesu. Qui a dit amen encore? Je réponds encore, que Dieu vous bénisse. Recevez la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. Et Dieu vous aime aussi. Alléluia. Amen. Tellement qu'il nous aime. Il a permis qu'on se voie. Et qu'on fasse un système, un mystère grand, puissant et redoutable, qui va transformer notre vie, qui va changer la vie de tout un chacun de nous. Si nous le faisons de tout
cœur. Sans hypocrisie. Alléluia. Amen. Tika na yembela yo nkolo nanga bolingo na yo eleki monene. Nazo yo kayote. Est-ce que comme matana Nazo yo kayote. Nazo yo kote. Tika na yembela yo nkolo nanga bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo nkolo nanguya Osali Nzambe. Yesu. Jilo ayembeli yo nkolo nanga bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo nkolo nanguya Osali Nzambe. Josue ateyaka yo nkolo nanga bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo nkolo nanguya Osali Nzambe opokwa. Ashila teyaka yo nkolo nanga bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo nkolo nanguya Osali Nzambe. Yesu. Zikosa teyaka yo nkolo nanga bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo nkolo nanguya Osali Nzambe opongwa. Yesu. Mema bateyaka yo nkolo nanga bolingo na yo eleki monene. Na yembeli yo nkolo nanguya Osali Nzambe. Tika toyembaka Nzambe obongwani te toyemba. Yesu. Oh papa nalola Nzambe obongwani te Yesu Nzambe. Oh libanga natalo Nzambe obongwani te toyemba. Nzambe obongwani te. Papa libanga natalo Jésus tika toyemba Yesu. Alléluia. Il est présent. Il agit. Ya. Il est présent. Toyemba. Oh papa mosantu Nzambe obongwani te papa oh makasi na yoswa Nzambe obongwani te Jésus oyembeli yo Nzambe obongwani te fumu obongwani te. Jésus est papa na Yoshua Shiloh. Dans la vie, il faut être persévérant. Il faut être déterminé. Il faut marquer ton époque. Il y a un blanc ou un noir ou un homme qui avait dit la mort n'est rien, mais vivre vaincu sa gloire, c'est mourir tous les jours. Tu dois laisser les traces. Ne meurs pas comme une poulet, comme une poule. Ne meurs pas comme un coq. Ne meurs pas comme un cochon. Ne meurs pas comme un chien.
Parce que tu as de la valeur auprès du Seigneur. Tu dois laisser les traces. Mais pour laisser les traces, tu dois faire ce principe. Ceux qui avaient respecté, ils ont laissé les traces sur la terre. Bakufa Pambate. Yes. C'est pourquoi tu dois éviter des erreurs dans la vie. Et tu dois éviter à tout prix le péché. Pour que tu ne sois pas dans les carnets rouges de Dieu. Amen. Dans la vie, tu dois marquer ton état. Tu dois te battre pour laisser les traces. Tu dois te battre pour rompre toutes les chaînes, pour quitter l'esclavagisme. Tu dépends des gens, n'est-ce pas? Tu dépends de ton père. Tu dépends de qui? Mais une chose, l'homme peut te décevoir, mais sauf Dieu. C'est tout pour dépendre de Dieu. Première chose, Jean chapitre 8, verset 32 à 36. Jean chapitre 8, le verset 32 à 36. N'appelle ça deux versets. Donc on a un service. Parce que Dieu a besoin de vous. Tu vas faire un nom ici à Kinshasa. Tu seras un grand. Un grand homme. Une grande dame. Ici à Kinshasa. Dans ta commune. Dans ton quartier. Tu vas laisser des traces. Dans ton pays. En Afrique. En Europe. Partout. Tu vas laisser des traces. Partout tu es. Jean chapitre 8. Verset 32 à 36. Yes. Jean chapitre 8, le verset 32 à 36. Nous lisons au nom de Jésus. S'il vous plaît. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vérité et quoi franchir, c'est-à-dire et quoi délivrer. Amen. Mettez-vous. Merci beaucoup. C'est la parole du Seigneur. Quand il était ici sur la terre, il nous a laissé sa parole. Et c'est un grand testament. Et ce testament est validé par sa mort. Parce que le testament a de la valeur. Si le testataire meurt, ces paroles sont certaines. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité pour rompre toutes les chaînes de l'esclavagisme. La vérité pour que tu sois libéré. C'est ça ce que je vous dis. Écoutez la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voici des grandes lignes de la vérité. Pour rompre, quitter l'esclavagisme. Trop c'est trop. Na servitude. Tu as beaucoup traîné dans la servitude, dans le chômage, dans la pauvreté. Tu as beaucoup traîné dans la maladie, dans l'échec. Tu as souffert. Mais aujourd'hui, seulement je sors. Le monde est satanique. Tremble maintenant. Parce que je vais toucher un point que le diable n'arrive pas à supporter. Il peut tout faire. Mais dans ce point, il va lâcher. Tiens le boko. Loba na kombo na Yesu. Naza esclave à mutute. Ya satana pété. Ya masu pété. Ya mobolate. Au nom de Jésus. Aïe 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 aïe. Le diable ne supporte pas ces points. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Aïe aïe aïe. Tanga. Mon général Eloba. Il lui répondit: nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ils avaient déclaré que nous sommes les descendants. On n'a jamais été l'esclave de personne.
Yoza esclave nani? Dans la zone yokolo. Dans la famille. Qui te combat? Dans les quartiers. Qui? Il saura. Que tu es indien. Continue. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment tu dis, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus. Il y a vérité na solo penza. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Pour laisser des traces, tu dois tout faire pour éviter le péché. Bako c'est là yo. Baloba n'importe quoi. Mais yo sali en côté. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin. Tu es pécheur ou tu es saint? Parce que moi je peux te donner un verset. Jean chapitre 9 verset 31. La Bible dit ceci. Natanga. Nous savons que Dieu n'exauce point les péchés. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. C'est-à-dire pour laisser des traces ici dans la vie, tu dois éviter les péchés. Parce que Dieu n'exauce point les péchés. Si tu es pécheur et que tu pries, tu as la réponse. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Pour que toi tu puisses te mêler dans les péchés. Amen. Amen. Moi j'écrains les péchés et j'évite les péchés à tout prix. Jamais. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes ceux-là qui payent le prix pour remporter la victoire. Continue. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces versets? Acclamez très fort pour ces cris de joie. Oh Seigneur, nous sommes affranchis. Tu nous as affranchis parce que tu nous as fait connaître la vérité. En vérité, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et je vous affirme, aujourd'hui, vous êtes libre. Pourvu que vous pratiquiez ce que je viens de vous dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour que le diable puisse te lâcher et lâcher tes biens. Exode chapitre 12. Mon général. Awa azotikayo atatiaki moto makasi. Ata resistaki ndenge nini. Ata kangaki motema. Abi nakotika te. Lelo azotika. Na biso akotika yo. Atiki déjà. Aya. Nabi akotika yo. Ata malade lobe ke ne ekoti na nzoto. Eko evandi. Ils sont racinés. Et le but que la maladie ne va pas quitter ton corps. Ce service est sacré. Cette maladie va te quitter à l'immédiat. Le diable va te lâcher. Même les sorciers de la famille, des quartiers, partout ils seront. Même les magiciens ne te supporteront point. Ils vont tous te lâcher. Ils vont lâcher tes biens. Vous serez réellement libérés. C'est pourquoi Jésus, avant de mourir, il a déclaré: non, je ne peux pas laisser mes enfants comme ça. Je dois faire quelque chose. Ce service est sacré. Il a fait ce service. Et parmi les disciples, il n'y avait aucun indigent. C'est grave, hein? C'est service. Aïe. Nani mokonzi. Yesu. Nabwena kene musika. Papa loba na yo. Exode chapitre 12. Vous à la maison, vous allez lire. Comme ça dit premier verset. Jusqu'au 38e verset. 36e verset. Alléluia. Mais nous voulons lire. En commençant du 32e verset. Non, 31e verset.
Exode chapitre 12 verset 31. Et nous descendons. Yes. Exode chapitre 12. Jusqu'au verset 38, oui. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël. Bima. Nabimi papa. Nabimi. Christian. Yo. Aw. Kanga bisaka. Bima. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yes. Je me souviens un jour. Un homme qui était malade pendant 38 ans, il était cloué là-bas. Et je me demande, il avait quel âge? Parce qu'il avait fait 38 ans dans une même place. Personne ne pouvait l'aider. Mais le libérateur, celui qui a franchi les choses, quand il est venu, il lui a demandé, veux-tu être guéri? Et la personne répondit, je n'ai personne pour m'aider. Quand je vais me plonger, quelqu'un me dépasse. D'ailleurs, je suis handicapé, paralytique. Et le roi des rois, le libérateur lui a dit, prends ton lit et marche. À l'instant même, il prit son lit et il sauta, il marcha, il était libéré. Mais les pharisiens, il n'était pas permis, car c'est le sabbat. Rentre là-bas. Il y a le bien, celui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et de s'en aller. Les lozobima, na bomu ya satana. Les lozobima, na bomu mobola. Ataba vandela kayo, ataba binela yo, ataba sunamela yo. Les lozobima. Lobana bimi, lobana kenanga, lobana pambolami, olode. Le pharaon, il était incrédule. Il n'y a personne sur la terre qui est incrédule comme pharaon. Dès qu'il a vu des miracles, des signes, des prodiges, les bâtons. Et bon, c'est chargé en serpent. Il appelle aussi ces magiciens. Ah, oh, biloko pamba, faites-les. Basalipe. Ndeko, ba magicien. Bape sa pembon. Bangangakis, bape sa pembon. Ba occultis, bape sa pembon. Nzambe, bape sa pembon. Est-ce que na kosi? Te papa. To solo ina ndeko nanga za prophète outi Londres. Ba jeep monsieur le kaka yo munika jeep kitoko lulu yango zo keza jeep te yoka Satan azopesa Nzambe pe azopesa nani mokonzi Yesu nani mokonzi Yesu papa ba faux prophète bazo opérer pe ba miracle biso pe ba vrai tezo opérer pe ba miracle kaka Congo oyo ezali suki sa loba na suki si kaka na suki si kaka ya loba na suki si awa weza zenga mambu o nzambo yo nzambe Zambo yo he, Zambo yo zambe zenga mambu we eh. Zambo yo zambe, Zambo yo eh, Zambo yo zambe zenga mambu we eh. Fumu Yesu, Papa eh, Rabbi Yesu zenga mambu we eh. Zambo yo zambe, Zambo yo eh, Zambo yo zambe zenga mambu we. Yako katalika mbona ngae, Papa eh. Yako katalika mbona ngae zenga mambu we Yesu beta maboko pona lokumu na Yesu zenga mambu beta maboko Pharaon akangi motema miracle salami l'eau changée en vin abia eloko pamba akangi motema amoni ba miracle makwanza na nzoto magorodo banini tu abi rien akangi motema yes loba prise de définition des aliawa parce que tu négliges ces choses un pasteur un homme de Dieu qui néglige ces choses il néglige la vie de toute une population et sa propre vie aussi. Nani mokonzi? Yes. Un chrétien, un croyant qui néglige ses services, il verra des mauvaises choses dans sa vie. Il va jouer dans la vie. Même s'il est délivré aujourd'hui, demain après demain, il va retourner par terre. Mais nga, na néglige angote, na kozonga kasima te, na kokuya pe na selisusu te.
Parce que nous avons un secret. Yoka secret. Loba papa. Papa, berger tanga. Allez servir l'Éternel, Yoka. vous l'avez dit. Pharaon, Falo. il se décida. Il Il appela Moïse et Aaron et les anciens. Il leur dit ouvertement, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Oui. Continuez. Prenez vos brebis et vos allez et bénissez-moi. Bokende botikanga. Nani mokonzi? Nani mobikisi? Pharaon, lui qui était incrédule, on voyait ces miracles. Il prit la décision. Allez vous autres, prenez tout ce qui vous appartient, vos brebis, vos baies, tout ce qui vous appartient. Prenez. Bokende na bino. Bokende, je vous chasse. Quittez mon pays. Pauvreté obengana batulelo. Lelo, bakotonga na bango. Ils sont en réunion maintenant. Comment te libérer, partir? Et tu ne partiras pas seul. Tu partiras avec tout ce qui t'appartient. Et je vous le dis encore, vous allez les dépouiller. 2024, et ça y a bino. Ouais, berger tanga to clôturer. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer. Nous périrons tous. Soki bokete ekoriske to kufa biso nyonso. Soki batiki yote. Batiki bozuna yote. 2024. Bakokufa kaka na janvier. Bazoba na kokufa. Amen. Na le banguna na bino. Amen. Bazoba na kokufa. Amen. Service aux sala est sacré. Yes. Ouais, tanga. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Yes. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Vous allez dépouiller vos ennemis. N'ayez pas pitié d'eux. Parce qu'ils n'ont pas pitié de vous. Comme tu es venu ici pour faire ce service sacré, n'ayez pas pitié de vos ennemis. L'ennemi reste l'ennemi. Mais une chose, si l'ennemi est dans une position de faiblesse, il va chercher la réconciliation pour chercher les moyens de t'avoir. Amen. Betela papa maboko apesi biso ba secret. Et c'est secret. C'est la Sainte Seine. Je n'ai pas le temps de tout dire. Il y a donné plusieurs versets. La Sainte Seine est sacrée. Faites-le même dans vos maisons. Vos repas quotidiens. Ce que vous mangez là, transformez en Sainte Seine. Je vous ai dit. Pourquoi vous ne le faites pas? Aujourd'hui raté ma cambo parce que Dieu lui-même avait dit, faites-le en mémoire de moi. Chaque jour que vous allez le faire, vous commémorez la mémoire de Christ de Jésus, sa mort et sa résurrection. C'est là où vient notre vie, notre force, notre richesse. Et le diable ne saura pas t'atteindre. C'est pourquoi aujourd'hui, les services de Sainte-Seine, nos frères et sœurs de l'étranger, faites-les aujourd'hui. Même à minuit, vous pouvez le faire. Parce que Jésus avait fait la nuit. Alléluia. Amen. Donc la nuit comme la journée. Faites la Sainte Seine. Amen. Tu peux le faire seul. Même en famille. Mais je recommande de le faire. Mais si vous le faites, dans votre esprit là, vous pensez quoi? C'est-à-dire, vous pensez que non, comme j'ai fait Sainte Seine, je le fais pour ma libération, pour la transition, pour le changement, et je serai libre en le faisant.
Vous priez. Vous transformez la nourriture en la chair de Christ. L'eau ou le vin au sang de Jésus. Vous priez et vous buvez. Vous mangez et vous verrez. Ata ufandi na Satan. Ata bolala kambeto moko bozola moka. Akokokayo te. Même si obala nganga, même si obala magicien. Eko simbaka te. O mobala zana balia kutim. Esko suke pa na ye. Eko kota yo te. Oya matako yoka. Na yoki papa. Zela na likolo na kolanda. Solo na kotilola. Zela na likolo na kolanda. Solo na kotilola. O kombo nanga e kombo nanga. Papa na bana. Sengo mingi kombo nanga na yo kia. O kombo nanga e kombo nanga. Papa. Sengo mingi kombo nanga na yo kia. O kombo nanga e kombo nanga. Papa. Sengo mingi kombo nanga na yo kia. O nzela na likolo na kolanda. Solo na kotilola. Nzela na likolo na kolanda. Solo na kotilola. O kombo nanga e kombo nanga. Papa esengo mingi kombo nanga na yo kia. O kombo nanga e kombo nanga. Yesu esengo mingi kombo nanga na yo kia. Je fais approcher un saint homme de Dieu, le révérend docteur Thomas Zikos, de s'approcher. Et nous deux, nous allons bénir le pain sans levain. Pesa banganganza micro. Le pain sans levain et le vin. Nous voulons bénir au nom de Jésus et que Dieu fasse quelque chose. Cela va se transformer en chair et en sang de Jésus. Nous allons manger et nous allons boire tous. Par miracle salam. Merci. Prions. Seigneur Jésus, Yozali Nzambe, Ozali 3 fois saint, Ozali recommandation, Oyo recommanda bisoto sala yango. C'est pourquoi Seigneur, d'un commun accord, biso basali na biso misato, to pamboli mapa oyo, pe to pamboli vino oyo, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mapa oyo zala transformer na misuni na yo, pe vin oyo ezala transformer na makila na yo. Et Moutounion Soya Golia azala affranchi. Pe azala libéré. Au nom de Jésus-Christ. Ndena bondeli bongo. Allô, allô. Seigneur, le Dieu de Tout-Puissant, nazongisi mapa ona maboko na yo. Sambe neko bebisa tout le manchida au nom puissant de Jésus. Tikete mapa oyo. Otozomela, otozolia, et contribuer kata basante na biso pona lokumu na yo, na kombo na tout puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le révérend Zikos. Quittez sa volume na yo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te célébrons toujours aujourd'hui le partage de ton sang et de ton corps. Seigneur, c'est toi qui as voulu que je ne sois pas à Johannesburg à cet instant-ci, où je célèbre avec toute ma famille là-bas. Cette maison a connu ma nouvelle vie. C'est à travers même que je peux dire que je vis encore aujourd'hui. Tu m'as fait réveiller, Seigneur, de l'AVC très profond pour que je continue à travailler pour toi. Bénis l'ange de cette maison, mon fils Josué Lokambakouz,
afin que, pas seulement Yolo, ou Kalamu, ou Kinshasa, mais toute la République démocratique du Congo connaisse ton évangile et soit sauvé. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Sikoyo biso tozobanda. Et puis nasimande église eye pona koyeba kolia mosuni ya Jésus Christ. Pe komela makila na ye.
pas de vie. Oh, c'est mon corps, c'est mon corps, prenez manger. C'est mon sang, prenez vivre. Moi je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte à nous dans son amour. Oh oui, c'est mon corps, c'est mon chair, c'est mon sang, prenez vivre. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte à nous dans son amour.
Yeah.
Nzambe azali tata solo nakobanga te Yesu azali tata Jésus. Nakobonga tabando ka famite azali Jésus Yesu abengi gaina ndimi Yesu abengi gaina ndimi Yesu abengi gaina ndimi gaina kende kosala bosa kosala nana nye gaina kende kosala bosa kosala nana nye kende kosala nana nye kosala gaina kende kosala bosa la Nzambe gaina kende kosala bosa kosala nana musique Jésus. Yesu abengi gai kaina dibi Yesu abengi gai kaina dibi kaina kende kosala kosala nana ye ayakende ayakende kosala kosala nana ni ayakende kende kosala mosala soki na banzi bipa yonga na uta yawe Nzambe nanga na kati ya bambongo ebonge mpe minyoko ya mokili olongisanga ye kimia eyano na zuwa na tamba pasi posi na Yuda yango ngai na yemba haleluya haleluya otika na yemba lo yemba Nzambe haleluya otika na yemba la Yesu aloba haleluya 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 mosika na Nzambe olingaze namona lisusu ngambo mema Yesu esali ete nakoma moyenge bene etumbu na memaki olongola mopetoli nakomi mwana na Nzambe olongola kanda
otalisa molupesengo ya Nzambe tata. Oh, haleluya Yesu. Haleluya Yesu. Haleluya ya. Otika na beta tama molo. Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, Yesu nango. Alléluia, Nzambe na bomo. Oh, toyembi Nzambe nango. Nzambe. Bozali Nzambe. Bongwana na yemelio na kumisio elegananga eligananga yemelio na kumisio elegananga na yemelio na kumisio elegananga eligananga yemelio na kumisio elegananga alo to yebisa mama susute bebele yo zambalo kame yemelio na kumisio Yokumama, yokumama, yawe yokumama, Amen, amen. Amen. Bonane. Mbulo yo tokolonga soki to bongo limite ma. Mbulo yo tokolonga soki to bongo limite. Papa nazali komituna soki kadima zali Nzambe. Lobelanga na yeba azala Nzambe nanga jamais. Naye pai na yo poto zala Nzambe. Nani mokonzi Yesu? Mbulo yo. Yebisa mununga bongola motema. Bongola motema. Papa nazali komituna soki muku nazali Nzambe. Lobelanga na yeba azala Nzambe nanga jamais. Naye pai na yo poto. Ba mama basambeli Marie bango bazwi eloko te. Ngana ye pai na yo poto zala Nzambe nanga papa. Naye pai na yo. Oh mbulo yo tokolonga soki to bongo limite ma. Mbulo yo tokolonga beta maboko pe mulolo makasi. O melesi na Nzambe
melesi na papa, melesi na nzambe, apesi ngai bomoi, abatelaki biso mbula oyo mobimba. Tala lelo yo tokutani, melesi e. Oh, melesi na nzambe, melesi na papa, melesi na nzambe, apesi ngai bomoi, abatelaki biso mbula oyo mobimba. Tala lelo yo tokutani, melesi e. Oh, melesi na nzambe, melesi na papa, melesi na nzambe, apesi ngai bomoi, abatelaki biso mbula oyo mobimba. Tala lelo yo tokutani, melesi. Maboko lisusu pe mulolo. Nani mokonzi? Yesu. Nzamba pambola bino. Amen papa. Nzamba pambola bino. Amen. Mbulo yo yebisa moninga tambola malamu. Tambola malamu. Nzamba samoni pasi na yo. Nzamba samoni pasi na yo. Lelo nde zenga mambo. Zenga mambo. Yesa moninga na yo tolingi to pambola mosali na nzambe. Tolingi to pambola mosali na nzambe. Loba amen. Amen. Est-ce que vous sepeli bo pambola ngai? Amen. Bozana esengo bo pambola ngai? Amen. Papa nazali komituna soki kadima zali nzambe. Lobelanga na yeba azala nzambe nanga jamais. Na ye pai na yo. Dika nzambe te, ngana nzambe te. Mais nzambe na ngai nde Yesu. Oyo yebi wana Yesu. Dika nzamba pambola yo. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Exemple biblique. Et puis ça rabiso mayel. Amen. Oh mbiso moko pe dozo vivre et puis ça peut mayel. Amen. Na ma pamboli oyo. Yako pambola ngai de tout cœur. Loba amen. Amen. Mais ko sala te ozo ki enveloppe. Soko zuite na force yote. Oko pe ça ta après. Que oya ko tia 50 francs. Ndenge ser moka tiranga 50 francs. Mais azwaki ya $50. Azuite mais azui 50 francs ati. Ayako pesa. Na fungola we 50 francs. Nabi oh. Mais azana mbongo ezata zangi. Mobali na yaza homme d'affaires bani tout baza bien. Nzambe bisinga bi libala nezo beba nyos ezo beba. Parce que ezoko la maudire ngai. Loba amen. Après, na bengi yenobi pour éviter le pire. Otiaki boy. Mais attention, no kiti nzamba silika. So nzamba boma batu na église pour na ba offrande. Anania na Safira bobo sani. Ezaki Ancien Testament to Nouveau Testament. Oh papa, nako bongisa. Nazali nde nango te. Ngabi oh. Bon ça va obongisa. Banda loba ko bongisa. Apesa pete. Mobali ne lokola batu be tonga kindumba. Azalaki bien. Mobali aboya ye penzak. Abi ceux qui kufa na kufa meyote. Tilelo. Asundola ye. Nabi tilelo. Nyonso sera salaka. Isimbaka. Tout. Ateka mapa mabe, ateka nguba mabe, ateka nzoto mabe, ateka loko we mabe, ate. Nyonso. Na fingi mutu. Na tongi mutu. Na lobi mabe. Ezana baso bateka nzoto bazate. Tilelo. Loko la bongisa pete esenga mutu no sala. Nasi na bisaka bongisa na nzambe. Papa ndako bongisa. Tilelo. Alors soko zuite problème ezate. Okoya kopambola ngai nzamba kopambola yo. 2024 tu verras la main du Seigneur. Yes. Oko traverser yango pe kokota 2024 ma pamboli kolanda de janvier au décembre. Amen. Loba amen. Amen. Merci beaucoup. Ozoyana opesinga na maboko ngana simba. Na déclarer le kamoko na tie ozongi. Que Dieu vous bénisse. Offrande d'église na ba 10 banini na sima. D'abord, les pambolo bozo pambolanga yakanon. Même na obosa na enveloppe, mais oyaki na lipamboli no yako pesangai. Merci pour la régie. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambolo.